Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé à Sika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé à Sika. Muito, muito legal.
Merci bien, Banakin, Bana Poto, Bana monde entier, Bana partout dans le monde. Oh la bébé, ça ne mange pas. Donc, Tozali Awawa, na bébé na biso. Donc, comme on est bébé Lionel. Donc, quand des bozomon, donc, Azali na une année, 9 mois. Donc, tu habites sur le banini par là. Mais René Bir étant journaliste, est toujours investigation parce que tout. Tozo calculé na ba âge na maloba ya mama Mimi na maloba ya mama Mayamba. Donc veut dire que bébé au bozo komona bébé Lionel donc bozo na sir bozo mona kokani nanga makasi René Abire dazali mwana ya petite sœur nanga donc neveu nanga en fait bébé Lionel. Donc Naomi di Kassaskin oh tu pleures pourquoi? Donc bon comprendre que mwana azana posa ya mama naye. Donc, tu éviter, maman, aïe, alinga swanga. Ah! Donc, c'est vraiment ça. Donc, il faut comprendre qu'Azali bébé, donc, Aza vraiment a une année, 9 mois. Donc, moi, na une année, 9 mois, dans un Aza, bala taraye Pampers. Bala taraye Pampers. Donc les cambo toujours l'andela toujours peut tout analyser maloba ya les deux maman. Donc veut dire que bébé au boza komona je pense que bomo na ba illustration le lenge nini azali ko sakana na balabala bozo mona zo tambola bambangu na mutuka. Donc c'est déjà impossible moi na ya bébé boé azala comme Shege. Donc et surtout ana Kishasa à se retrouver na balabala. C'est vraiment impossible na Kishasa. Moi na ya boya lolengi boye. De bomoni binomoro tout à l'heure, mdenga za kolela. Donc et puis dans ma vidéo, je pense bomona comment est-ce que askrimi kolela ndenga zo ki mambangu. Donc c'est impossible à sokola même mituka na âge ya mokie. Donc tout tika kokosa batu to lo baramango ezali vrai et puis véritable. Donc trésor pour tout. Azali ennemi à ba journaliste était pour tout journaliste akoma koloba dit n'importe quoi pour nous salir joueur nabiso trésor pour tout. Et puis ce que j'allais encore soulever c'est quoi trésor pour tout Azali starté donc Aza starté donc pour tout talama na ba star donc trésor pour tout Azali starté Azali vedette Azali joueur vedette congolaise d'Oraye Bani donc prévané zape na ba congolais mususu pe ba yebi na bango pe trésor pour tout et zape nebele pe bazo découvrir kaka par rapport à ba émission autoza ko sala mo nazo tuna qui est trésor pour tout qui est boy tout ça bon et alors ceux qui tozongi encore na sima il y a des joueurs ou ba sala ba parcours yamakasi koleka pourquoi tu cherches à me faire du mal des zape na ba joueur ebele ou api bazali kolu ou basala pe ba succès tant soupe ba grave pe ba comme appelle le rôle à trésor pour tout les ape na ba mususu pe basala pe ba succès pe à danger o keti lelo joueur morota roki ko sala yango mais eloko biso tozali ko luka kaka ezali nde nini solution pona via artiste na biso donc joueur vedette na biso trésor pour tout mabi. Donc bébé bozali komona kombone bébé Lionel. Donc na zuye pona ko tirer juste un exemple pona koeba ko analyser toujours banquette na biso. Donc René Bir étant journaliste enquêteur ya investigation na trouvé les biso bébé o. Lionel, ça va? Bomoni même azo fiba musapi donc musée mais qu'un peu zoomer moni azo sissé même musapi nae. Donc bolandelela kaka na ba acte o bolandelela mwana oyo nde boko comprendre ndenge nini pena masolo yango ezali kokendele. Donc c'est impossible bébé aboye à cause de la photo oui comme preuve à cause de la nyonso de ba photo document et si kana ya botama pe ezali pe mais admettons aujourd'hui là c'est bébé ici à quelle Europe et pas ya Lydia Kapajika et Pouche Mangengela 10 000 fois ami d'Achati à Koro bébé o ya ke Europe et pas ya maman nanga royal et kinale le mois si ya mbongo belé
bébé on a âge na ye boza na une année 9 mois azotambola déjà je pense que botalara déjà Christian Kenzo le grand réalisateur congolais donc tala omoni même azolinga sakite nanga po akende esika oyo maman na ye azali donc parle ne mets pas ça dans la bouche donc moni faut pas pleurer donc veut dire que quand des bozomo na ebo moni azolila donc à sentir absence ya maman na ye et alors maman na biso lobi que non trésor puta ki Kinshasa na âge ce qui a 5 ans ce qui peut à âge nini ya bébé mais c'est impossible déjà na âge ya mukie ya bébé azala shege abanda ko sorola ba mituka c'est-à-dire que trésor pour tout cela à sali yango na âge ya kimukolo quand je vous ai dit à l'âge de 13 ans 12 ans 14 ans ndeye abandi donc OK c'est bon tu peux partir donc à l'âge wana nde a koki kosala yango soki âge wana te c'est vraiment impossible donc c'est vraiment impossible soki akende tipoto na âge oyo ya boy comment kozala na conscience ya que maman nanga atikala quelque part c'est impossible moi na une année 9 mois à voyager par exemple à Kepa Lydia Kapajika soit c'est pas ya Paola Schengen qui lui à Londres yena papa na biso Floris et Aombo soit à ke na Londres na Coventry en Angleterre et pas ya Eloge Mouya ya les tout puissants les boss des boss ndenge nini akozala na mémoire ya koyeba ke non yanga ba parents bazalaka na Congo kaka soki bayebisi ete parce que muto ya koboko laye admettons c'est Lydia Kapajika to Paola Schengen qui le Londres nde mutazo beaucoup là parce que Paola Schengen azana mobali na ye na parler papa ya bana na biso Floris Aombo pour Cornelia Dusi Givenchy yepe bakala mingi te Givenchy donc siko afandi azola muka mone longi ya Paola Schengen azola muka azomone longi ya Cornelia Dusi Givenchy azola muka azomone longi ya Mama Chantal Mampuya azola mukazomo nelongia Gabi Lopoke Malcolm X donc oyo bazola kise oyo azomona na misu na ye wana akobenga ye mbala moko papa akobenga ye mbala moko mama donc kaka soki bayebisi ye te donc soki bayebisi ye loko te akokola pe akotikala pe kaka bongo akoyeba kaka non batu ba adoptaka bana o bazali na ba inane bana bazana ba 6 mois ba 3 mois ba yebi ndenge nini ba makambo eza kolekela mais ça tombe bien sujet où je pense que aider pe ba famille ebele de la manière à ce que ba salisa bana tout ya parler au mona kaka papa la na mwasi na ndaku mwasi ya botelo 6 bana veut dire que tous les 6 bana on a tombé pe na ba aden bango tout bazali na bango pe ata mwana no montaza kuna na kati donc veut dire que na condamné pe ba mama te veut dire que zaka makambu quoi o ba mama ba réalité ba mama ba vivre na kati banda kwa mabala moyen vraiment to kota vraiment na kati on c'était parce que yango tende za sujet na biso veut dire que moi na le rôle a yebwe soki ke no bolakisi soki boyebisi ye pe logote akokola kaka ko mutu tout oya koyeba ka azalaki na ye ti ya koma na âge de 12 ans et quelques arobenga kaka toujours maman kaka soki bayebisi ete ke non moni oyo alara maman no te maman na yo atikala kuna na Kinshasa ba boto na hôpital ba ma sœur place tel et tout ça soki ata photo ezali te mais juste so informé mais à l'âge de 13 ans trésor pour tout bazalaki misato je le répète bien totika ko falsifier information totika ko bebisa information et alors na joueur na biso pe trésor pour tout tango za ko leka na TV vous devez savoir qu'est-ce que vous êtes en train de parler de la manière à ce que obima pe ridicule te na misu ya batu parce que je pense que en ce moment-ci maintenant là nous n'avons plus besoin de l'ADN donc on n'a plus besoin de ça tous les sous na besoin ya ADN T donc na robeta lisolo yango mukie parce que tous na besoin ADN T pourquoi parce que maloba ya mama mimi eza okende déjà juste na ba preuve na yango et alors mama mayamba ngai pe na boyi na ngai te que non ozali mama et trésor pour tout ba mama bazalaka ebele moi na tuna mukili soki déjà botemi lokola nga Rena Beri naza mwana ya ba mama ebele ba ya Ani Dembo Dembelas tu reviens encore hein
Donc nazali mwana ya mama nanga ni Dembo Dembelas, mwana ya mama Gisèle Zinda ya Myriam Mokondi, mama Fifi Lukala, mama Chantal Mampouya sans difficulté financière, bozolanda biso. Je pense que déjà pour comprendre déjà quelque chose dont tous on a besoin ADNT et ça c'est quoi phase yake qui du mieux parce que nga rena birinde nazawa petite sœur nanga zana mwana na ebo maman moko yé à se présenter lobi te oyo mwana nanga naza sir akotika la nu akobattre mama wana na minute wana ko papula ye ba machette. Donc, à otike la écoute tout temps ya kolobate. Et puis, ba réaction à Moutou, il a kisaka. Comment se fait-tu que ngande na bina fani nanga karabu Moutou mo ba ya lobi no terena biri mwana wana aza mwana nanga. O Uziel, o Ursin mwana nanga. Veut dire que na ko battre yo na ndenga ko sarana te. Na ko battre yo jusqu'à la fin ce que ko senga nanga. Na mona ba autorité ya mboka po na sujet oyo. C'est ça la réaction qu'on attendait de maman Mayamba. La réaction on dit tous allez s'attendre. Parce que si c'était vrai, maman Mayamba, on garder silence au moment où il y a un problème qui se présente devant sa porte. Maman wana o ya Bible, era l'amour qui a talibre à comprendre que o eza mwana na été à sala qui guerre jusqu'à ce que bakenda ki komona roi, o ezala ki roi Salomon. Mais jusque-là, d'abord comprendre, bébé, bébé azo sala ba gêne, bébé azo sakana. Veut dire que je pense que déjà pour comprendre que non, ce sont des genres de réactions. Ebi soki mutozo samba devant mundele tala kaba acte et puis na misu na maloba o yoza ko bimisa na munoro na yo. Veut dire que Mundele faut sentir que les paroles roi santa qui que non roi Salomon c'était que maloba au moins sur zoloba ils ont utande na kati vraiment ya motema na ye eza maloba zo utaka boye boye tazo sala to loba le kan émission loba n'importe quoi te ba kenda kimbala moko direct. C'est ça de telles réactions que maman Mayamba pouvait faire. Mais pourquoi maman Mayamba garde toujours silence? Likambuya mwana eza likambuya lisekite. Ezali kambuya lisekite. Je pense que mon bébé a inanendenga zo baluka zo matana voiture azo baluka azo donc c'est impossible. Na mon âge ya mwana oyo, viens. Ne pleure pas s'il te plaît mon fils. Voilà. Na âge naye si on me dit que non ayaki na ba pampers na konzima ba kanga ki ba ni tout ça parce que aza na inconscience ndenga za. C'est impossible même à retenir à venir au babande kofanda. C'est impossible même à retenir ba bébé au babota marina bango mukolo moko. Oh lelo ba komi go benga et admettons à que Europe et pas Lydia Kapajika ndenga za mwana mukeboy. Afandi na quartier ndenga zokola. Après 7 ans, bana quartier baroloba nini? Baroloba ka za mwana Lydia Kapajika. Menzo kande azane mwana Lydia Kapajika te ayaki nde koya. Veut dire que ça na mutumso mona eria yaki kuna en Europe batu mona ki était. Mais kokola na ye na katsanda kwa Lydia Kapajika batu bazo mona ukomona ba mususu pe ba ko témoigner pe que non wana mwana na ye. Mais or en réalité secret wana mutaye biango ezaka ka Lydia Kapajika na Angel mutatinda ki bébé kuna na mboka moko songolo esika Kapajika zalaka. Donc je pense que c'est ça, c'est juste une moyen de réfléchir à base de ces sujets. Je pense que à propos où il y a bangomi balé tout ça suko na phase ya analyse ya mot par mot. Et puis ce que tu recotes est-ce qu'on a deuxième tranche pour te développer to yo casco to analyser mot par mot. Ya maloba ya trésor pour tout parce que ba congolais ba sou bazo baté. Ba Congolais bazali susu bazoba te ya keno bozwi likambo na bino bomemiango mbala moko na média te donc lokola DG yaki na média tokolandelela yango tina suka résultat esala nini emonana po mitema ya ba mama ebele ezali ya kosilikeza na pasi mama Mimi Mujeka mama na Chris Kalanda webike muto yebi pasi ya kobota nde a comprendre marambo. Mais il y a des gens qui ont des commentaires. Mais si on a ça, pour comprendre la vérité.
nga pe Rena Birika la pete na zoba letika likaka 1 mois na ninya opesi nga peni o contribuer nga nini vraiment Cornelia Dusi G20 atelelanga ka makambo yo. Merci à la lumière qui toko peta malgré tozo benga lisusu te. Royal Kinale le moi si yambongo belé belé à famille te pakine. Maman Chantal et Mampou ya sans difficulté financière. Car la mingi te pe Rena Biripe azobala na bota mwana nanga na sala ba marambu nanga et kende pe bien. Eza lokumute. Soya boesko muto moro boya Rena Biri. Tala moni mwana nanga vraiment ce que ko senga na baluka na mabele ni à cause de mon sang je le ferai. Veut dire que merci à trop nabino pe na encouragement nabino oboza ko soutenir nga Rena Biri le futur marié kala te na zobala etika libiso kaka 1 mois ba o tout baza na pose ko benga Rena Biri pona ko solola nanga e ko sala nga pe vraiment bien yo yebi kaka donc présentation na famille à madame ba o ba sala ngonde ba ko comprendre donc nini Rena Biri azali koloba veut dire que n'impact na idéologie et ko sala biso vraiment kitoko ya trop donc kalaté masolo zo salema veut dire que na mois de août Rena Biri azo sala masolo na e carré donc juste aussi pour vous informer sur ce sujet na mois de août ba appel message et ko sala nga vraiment Rena Biri bien moi conseil ou ebinga na za jeune madame nanga pas à jeune moi conseil moi nini tout ça et ça là vraiment kitoko poto avancer to kende liboso donc veut dire que ba maman et Rena Biri alela bino fort ba papa kutu ya koloba te parce que bolingwa Rena Biri na ba papa sur ba papa ya wapi Gabi Lopoke Pati Lebo double bransard na boira lisu nani venanga Flores Aombo nani lisusu na boira ba papa Gotebe le boss des boss et Lojemouya ya le tout puissant le boss des boss depuis Coventry na boaka lisusu nani parce que bolingwa Rena Biri na ba papa netika kezo mata netika kapezo kale mais ba papa pe fuma ba se manifester pour na bolingo na bango vers Rena Biri et mata aka se ko mata Pati Lebo double bransard Gabi Lopoke Malcolm X sikoyo ya ba mama ya Belgique bolingo ezo mata kaka bolingo ezo mata ba mama nanga ya Paris mama Sylvie Mbembe mama Sylvie Kabea mama nanga vraiment donc na lingaka bino trop mama Sylvie Kabea Dani Tsunami Bokombe donc César Ngadi na boire lisusu ba mama nanyo ba mama boza kitoko wapi veut dire que maman Mimi Moujeka ya ni Dembo Dembela c'est maman Rosette la fleur d'Hambourg donc merci beaucoup c'est ça le sujet à laquelle nous avons pu développer depuis le début de cette émission. Je pense que Christian Balolé l'Arabie Soba image, il y a notre bébé Lolenge Dini, Azali Kosakana, Azako Sakana Zo Matanami Tuka. Donc pour ma maman, on peut pas comprendre dans Kitoko. Merci beaucoup. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.